Raf Ngindo Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambo. C'est Raf Ngindo. La PC Mbote Belé. Raf Ngindo le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss. www.congopromotv5.com chez mon boss Raf Ngindo, un boss à Boston, ah babi, nabunga ki mwanambo, donc suite à ma mob, donc on a zongé vraiment sur le champ, donc ça vraiment ça on a besoin de toponaka vraiment. Un grand merci na batonyo sur balandakangai partout vous êtes dans tout le coin du monde. Moi je suis là, je serai toujours là. Donc pour nous informer Bino, donc un grand merci à tout le monde qui m'aime bien, qui me soutiennent moralement, physiquement na linga Bino fort. Donc le lot vraiment naïe na compte émission na Bino masolo ya ba grand. Merci beaucoup à mon boss, merci beaucoup à Dame Skunda, Narate Zurich, Babi Papouche, un grand merci à toi. Olivier Kapinga de Game, Baoba Soutenir Abisso, Chamala, Babi le citoyen, c'est doigt. Les citoyens, c'est dans la race Suède qu'on a. Nous battons sur Balinga Rabisso à ma famille Mpoyi, Balobi Rodriguez Chims, à l'andrapé émission au Ming Ming Léa Yoa. Battons sur Balanda Rabisso, vraiment, tu seras toujours wana pour nous satisfaire, bino vraiment. Toyaka, ce qui problème est sali, information est sali, Toyaka vraiment. Là, on a oumé la trottée, na oloba, nakoloba, el bango aido, nakoloba. Ya loba, nakoloba, te. Menga le vraiment nakoloba. Naïb Sabino émission mingi tolobela toujours fait de société tolobela toujours réalité à congolais tout ça vraiment dans l'Afrique du Sud mambo zalaka trop ezaka belé donc ceux qui kambo izali toyaka toujours wana pour na ko informer bino ngai humble serveur na bino Bibish Mombo, autrement appelé Plasma, la star du micro. Un grand merci à vous vraiment. Le lot vraiment on a un sujet très important vraiment. Na banda kuna bino vraiment tout le bela likambuya ya ba to bien en ming na luka bango komboni no ngana ko luka manga bibish. Komboni no ngana ko luka na benga vraiment peu sa sens na ebité to benga ka komboni ba benga ba PD bapede nzambe na ngai bapede babebi simboka oyo bapede babebi simboka oyo na ebité mambango eza partout na Congo monde entier partout d'ailleurs tout comme officialisé na ba pays mususu comme yango officialisé moi si mobali babala na en Afrique du Sud de côté pe na milliard ba congolais. Et quand on a mis Congolais, mais monde tous autres déploré ango presque sud-africain awa bango et pas na bango ba monde ango eza nango normal et surtout que na Cape Town de ba tondi à Kotonda ba monde ango eza nango normal le PD à l'équipe na nzelo monde pas kangi suki à la tibi azotambola pe yo meko fingae donc ce qu'on meki ko fingae aux yeux problème à kepe na la police a fundi yo pe au kepe au sambi. Ah, c'est normal. Mais si quand on a la communauté congolaise, ba PD batondi babi que non papa pesa sima. Et ça tanti na biso mo ba bengi ngai to soloranae déjà aza moi c'est libala. Et puis singa ka ndenge za mobile na sala ka sécurité ka mingi mi bande basala ba beta sécurité o beta mo coup de main na ye bazala na bango bien na ndaku mobile vraiment mobile donc côté nyonso aza vraiment mobile. D'après certains temps, à comment on a mobile que non seulement que non asenga mobile quand ndenge zalaka, amona muto komika na ba raison. Komika na ba raison, oh na lembi, je suis fatigué, na uti boye, na boye bika comme ça, na biso côté ma boye na boye, atiki bala mo papa. Abi et où mais là qui fait to banato yembo ko asane comme ça na ki sécurité. Na monika directement boye mobile a changé ba moko donc na moyen ndenge zalaki moyen augmenté to komi mobile a sombele nga mutuka na misu na biso na rouler na mutuka. Mobile a sombele mutuka. Yé moko mobile pas na mutuka. Ah tout ce mobile. On sentit que non moi ma moko ils ont évolué quoi.
mobali akomi na moyen de vivre au senti que ba komi na monde to ko ba en un mot quoi mobali akomi na mbongo akomi na moyen de au monde azo mata o kita o changer mituka zo changer bilamba moi si kuna mutuka do senti que mbongo ekomi nde moi ça tuni mobali bi ah yango ezaka musano ki sécurité o sala ka o boy na boy et bisika que non mobile boss na biso place na sala pas mundele boss a matissé promotion à matière promotion dans musala apota oume na musala oyo boss à matière promotion mais bien un homme na kala côté intimité mobali asa maninga zalakate asa maninga zalakate akomaka lazy akomaka ya kolemba lemba so na ebise ke to sala bo ote akomuluka ka ba raison bo na benga bi ah peut-être et cause aka soka outil musala alembi asali ba mambebele donc peut-être c'est ça or que eza mamsusu maramsu na kati nzambe na ngai maramsu na kati na ebite biso ba biso to kolinga banani heureusement que tozaka déjà occupé to kolinga banani parce que mibali nyonso ba komi na bango ba PD abi ah siko ndi na komo tuna mobile na bi peut-être mobile nga azo travailler mingi ah mobile nga azo travailler mingi na bina lukele na sa ila atakisi amela ndenge zalaka epa kumukanga osala moi nkoro moi nini abina ke natana gambela oya ya jobura wana ke na lukata ba kiso o fortifier pour mobile nga azwa makasi parce que aza ko lemba trop par rapport à musala zo sala abina ko ka ba soupçon ka ndenge za masolo ka yobi ka jobu makambu joburo surtout milieu ba congolais songi eza na niveau 0 eza ka lo wa Congo do li solo oyo koyoka ngo pa oyo do epanzana do eza ka lo wa rond-point bat balingana ra bango na bango oyo alingi oyo ali osaka boyina oyo alingi momasi ya oyo okuna do mambu ebomba na raté surtout milieu ba congolais bazali so ngo fana oyo ka ne o vivre elengi ya Congo yaka na yo ville na Yuvel na quartier ba congolais senti que no ya okuta ndunda n'est-ce pas dams okuta mikebuka oya baluba babenga mikebuka okuta nani mbinzo makayabu okuta ndakala donc ezali donc place ba congolais basato il y a toujours de problèmes abino ko ka ba soupçon ekomi oh mobile na yo bateso comme notaka na comme mobile na été abi akomo ko ka ba soupçon que non mobile na ye ba betaka ye papa pesa sima le mobile na komani mwasi mundele aka ba soupçon oh moni wa mituka komi nango wana ebite esa mundela ndi mutapesa kaiti esa munda akoma mwasa mundele boye na koma ke na ebisa yo akoma oya mundela na koma koyo kozo chaque fois talaka niveau abi boss musala akoma yo so mobile na ngai amwa aye na zui azana voiture na ye mais akomi aye azui ngai azui mobile na nga basali cortège baké musala ka bon mina komika ko maka appel manke o boss o mona o boss na nga so benga so boss ake abengi mo na déplacer à quelque chose là na boss mon moko mona appel manqué à boss et puis ko yamba ka puis mo ko yamba téléphone nga itabi aba c'est normal hein pour ça mon solo na monion que nous c'est normal na ko yamba appel à boss de tala ka sa boss na ah mais non mo fait ngana no mona ka no ko na ko mo ka ba soupçon que non a comment moi c'est mundel ba bando bombela nga mais za mutu moko ayebi singa que non te nazo ka ba soupçon ba bi que non mon ben no ko ma peda comment moi c'est mundele so nga pe Nathalie na lobby quelque part peu à cause en a raison mais je n'y pense même pas parce que mon bal en mon bali mais mon on est en zone à ciment non mon que azali asa sunde nga sala raté akuma na ba réticence moko boyo pona kozala nanga together tokoza tokozane ensemble te mon bal akuma kana ba raison attaque no bozana ensemble que mon bal akumi aza fatigué donc mon bal azala ndenga azala raté azana ki bon mobile cité ezala raté hein faut ça là muto lena neti faut ça la mobile lenda abi mobile ki mobile cité na ezate mobile ko mikona ba makamoko boye akomi na ba mafuta mobile nga ko mo pokolo mo ba fond de te mo pokolo rouge o sati mobile ko maka bisa changer totalement alors biti na kena bisko na oyeba na découvrir ndeni na ko découvrir ndeni bandeko ce qui esprit wana déjà et couture dans mutu pona ko longola ngo ezala pasi hein pour l'esprit ou on a déjà et côté déjà dans mutu que non ya qui pede et ça passe et ça ba musuba bota manango abota minango tina ki mukolo akomi que non
a commis QPD na mukolo a commis depuis l'enfance a botami na aussi a koli eza na mususu mona na kimukolo surtout en Afrique du Sud bato ba la QPD na kimukolo nyonso ka pona ni pona mongo mibali ba changer basi ba changer nyonso ka pona makuta abiti na sali recherche na kena tuni na so tuna batu na ti mutu moko sala nga recherche ba bisinga babi mobile na ngai aza PD mobile nanga za PD na okanga ndenge nini na kokanga ndenge nini abi na omona kama makambo échanger siko yebisanga bibishi yebisanga na sala nini poti suko na nazanga na prévité habité que na zuna prévité mais nazo mona kama mobile comportement échanger makambo échanger et lobeli échanger na moko akomika na makambo ya basi surtout kutu na mbetu eloko moko te. Je te dis, et là, on m'a changé totalement. Ce que je na sala nini. Mais c'est vrai que non, bon, on soit neza mobile na mundele wana, nde mutazo sala makambo so wana. Yo na lobi que on a partagé parce que makambo yo, ils ont touché partie à société za mambasoni, na kalezalaka ki pede wana. Au moins na bato bazo sala ngona ndenge ya ko bata masko comme na ngona normal ba pede ba comme leka ti na télévision bazo loba ba comment nango normal. Na ba Congo ata en Afrique du Sud comme normal awa mibali batomboki mibali la plupart mibali ba kuma ba PD soko mona ke mobali mingi en Afrique du Sud ba congolais soko zo mona ke no bazo to muto zo ta mona moi a ko le moi mutuka mingi ba pesa ka ba site o te da fongoli si site na ngai na engagé bato donc a fongoli site azu groupe a bato a engagé bango na ba société pour ba sala sécurité nde ba benga ka donc azana site na ya seulement compagnie na ye o mona ke no muto pesi contrat wana azali mobali na ye mibali mingi na Afrique du Sud ba koma ko beta bango na sima wana tozo loba tozo déplorer makambo wana bino bokozwa potali bomupamba bokozwa pota mabumbu siko yebisanga conséquence ya ndenge wazo beta bino ndenga sima wana okofanda boye mai komo bimo na masoko toloba vraiment likambo do mamonde na olobesanga méchant mabe ezosanga méchant mibali nyonso bakomi kaka bomona kama mobali azotambwa na nzela bona en plus okomona ba cimenterie na bango ekoma tala minene pona nini ezaka ke no po ba pesa yo site ba pesa yo mutuka donc mobali akomo duma komo keneza ba garçon mingi surtout jobu to ebibino to kotanga bakombo esema mbasoni esema kama so to kotanga bakombo mingi komona ke azotambola ana mbongo bakomo kena ba boîte bazo panza ba mbongo bazo soma ba champagne eza mutu moko pede moko to yeba ni reconnu bien na jobu awa a continue na boîte na sanka ya somba 5 champagne hein talaka sankai aiza boîte eza vraiment cher et pas ya nozi mwamba 5 champagne somba talaka azuka ka sokola na maboko a comment régner pe na jobu mikolo zame na éviter na rotanga kombo te mais jour ezali na otanga donc bazar reconnu mon que mobile kitoko mbinga mobile azo rouler na mutoka bien PD cimenterie donc yena izoa ande beblo na cimenterie et ça bien te en plus pe ba osala ezaki te donner ezaki na kala au moni mobile moko azo sala bongo obike no azane jeune garçon ezasko bakomi femme nomme au moni aza mobile aza pe na mwasi na ndaku na bana mais akomoke na komi ko betisa na sima botika makambo neza bien te eza makambo soni toko tanga kombo parce que nina zabo na méchant mabe et on se pose mibali na biso na jobu to comment remarquer mibali bakomi koya sima lokola likamususu sur 100 euros masala ngai donc azoloba bibi je dois comprendre te abi batongo 100 ans comme yaka na cimenterie au moins que non na habité bo surtout bito bat bosa na jobo botala bana mibali na mingi na ndenge ka cimenterie botala bo mona que non na nebo na quelques mois boy azala ki boy après quelques temps a changé mingi pona nini ke non ba biloko wana nyos bozo zwana ezo ke refa na kana sima yongo zo comme ça batu minene eza bien te ce ko yebisanga non koto za mobile koto za moi oza tobe on est bisexuel na habité comment est-ce que je peux dire eza makambo so bandeko na vraiment botika ce ko yebisanga moi ça libala komi ko se plaindre mobile na za PD mobile a satisfaire na ndaku te yebisanga no makambo boy to sala nini toko sa elango vraiment toko tanga ba kombo na bien ba congolais mingi ba kombo kuma yokisa biso so ezaki eyina na Cape Town kuna boza ebele yango ngai vraiment na ebite na okikanda makasi yango mona kama mobile atambo na nzela mingi ba fi mingi na jobu balobi ba kombo banga na bango kolinga ba garçon
Ce qu'on y a bisaka to ba komi ko ba ko linga ba garso ba linga banane parce que mibali mingi bazo linga azaka ke no ote aza ba système à cimenterie azane pede ba beta ka na sima yebisanga no manga masoni Patrick fala zoyer vraiment tamne na ngai ba pede otozo tanga donc batambo ko yo zo image ba aye pa bengelo police bala moko donc mutu wa oto leka kana minute o kana seconde auto leka donc aye pa na bango za ngo normal mo na caisse poto bi ke dans l'Afrique du Sud za pede moko za reconnu awa comme ne Simizo, ceux qui Simizo, il y a écoute officiel mobile à Mundela, ça moi siné moi sinae, asa mobile né à Mundela, à bota chamwa na moko. Donc il y a écoute comme officiel, azana mbongo, je vous dis, engagé dans la société, ça la société, bah école de danse, bah ni donc il écoute on a un musicien chrétien awa, il écoute ceux qui benga ke bina attaque nous a concert un musicien chrétien akenda na e. Naza kuna cédé na image na ndako wana beza concert ba musicien chrétien mais wana PD wana tema bina kana e bien ba bengi abina na e ah en Afrique du Sud c'est normal et ça non normal hein et ça non normal vraiment et ça non normal ba mususu ba wana bazole ka Patrick tala ba wana bazole koko zo bango ah et ça non officiel et ça officiel et ça officiel ah kuba leka surtout à la quartier na za bango na bango siko yebisanga siko biso peto comme banane biso peto comme balele toko ça melanga wone ça lisumu za bat nyuso ba kusala ki qui pédologie qui so ki ni bat nyuso ba ko talifelo na ebite to comme na temps ya suka to comme la fin du monde parce que makambo bande ko ba na Bible que makambo ko salama yango ko salama un tremblement de terre a tout ça et sur ça là tout comme la fin du monde biso a dernièrement na immeuble na biso awa tremblement salama qui tala ka immeuble ça sur 4 sur 5 niveaux tremblement salama qui d'autres zo qui do immeuble zo bouger net selinge quoi do biso nyo so kito kitana c'est le temps de la fin bon la mité en tout cas bande ko nga surtout bino ba congolais ngana yebi Nebi ba Congolo baza ba PD wana auto ebi que non ça moko oyo toko tanga na ba komoto et ça bien té moi si ne raison se plaindre vraiment donc moi ça comme na ba souci tala donc exacte que non alingi moi si mosusu mobile nga alingi moi si mosusu mobile a commis PD comme nango officiel abi nazo tuna mobile azo wanga na siko nazo luka na luka preuve on peut na luka wapi ba musu babi que non comment on peut ba ninga ne mobile ko basi yeku na za moi si siko ye pas za mobile azo que siko basi bisu ya ba PD yebisanga no siko qu'est-ce qui fait que non mbel nanga comme PD parce que nga moi si nazo satisfaire yete tonine nazo sa tonine parce que comme ake Lucas comme mobali donc mobali a changé mon mobali comme na makamoko ya basi akoma mon a pas connu poudre chez fond de thé comme on va fier moko boye so na bien senga mobali nanga et lokota on peut sanga lokote ce ko yebisanga na sala na nini abia sanga ba preuve te yango to yeli abandeko na biso botika bokobela hémorroïde beaucoup belle hémorroïde infinissable en plus on essaie tout donc on ça mais nzambe ba pédé nyonso mondo ba pédé nyonso surtout abina ba congolais bozo sa bandeko na biso ba simite mapasi bo belle hémorroïde sans frontières hémorroïde infinissable ngana ola ke na bino mabe et ça bien té bon on fanda bozo sentir que non ma ezo bimo na cimenterie pour anine pour ba biloko nyonso ozo encaisser biso ba si nzamba sala asala biso a toujours concevoir ozo recevoir ba matière wana on azo boza micro bozo comprendre bozo recevoir ba matière wana na place ekendaka siko bino ba PD a bozo on ndinga cimenterie ekendaka wapi yo mone ko fanda sali balé type jour ko pasuka o ko mo fanda boko mo tamona pampers mingi to yebi ke no ba garçon mingi ba ko mo tamona pampers o fandi boza na perda to yebi bino ba garçon pampers to yebi déjà bino. Et ça passe vraiment, ça passe. Donc, on a un kanda makasi boss n'a comprendre. On a un kanda makasi parce que à place aux ali biso à to lobana biso so bo kanela nga so ki bo lobani a donc nga non ça musala po ezo pesa nga kanda. Po na ko solo na ba kamwana na otanga ko ba tu ba ka si OPD na otanga ko ba mobile moko le lote. Ah nzambe na ngai na komi na suka na komi pratiquement na suka donc on a nga kana faire voir bino makambo ezoleka na ah komi na ngo normal donc garçon komi ne pédo donc na kala kutu ba garçon congolais bando yo ke nango soni mingi na so ba bino ba congolais ezaka en Afrique du Sud atape na poto kuna mingi
mingi bozo koma ba pede ko eloko nyesa ke no bokoma ba pede pona mbongo no koma ba pede ça batum susu ako miso bongo eza ke no azo utiliser yo azo utiliser ba chance no mingi mibala basa mindele mingi wana basa la babino mibali bokoma basa mindele wana eza ke no basa la kabino bazo utiliser ba chance na bino yo so mona ke na opeso mbongo ndezo sala nenga simana o mona ngo eza nango normal apeso mbongo apeso mituka mingi to mona ngape ba frapper na Jobura mingi ba frapper mingi na Jobura ba pede ba pede na lo bana bino nyonso muto sanga eloko azate na tangi na komba mutu to ko se sentir piquer ce que ça y est ba frapper aux hommes bazo ke ndoko panza ba mongo na ba boîte bazo ke ndoko panza bazo kabela batu ba ole kana banza ba kabela batu to e bibino ba pede ba frapper ya Jobura na Cape Town kutu ko lobate bino kuno ko lobate bino za officiel et bino kutu bosela on a ba marche ba journée ba pede na ba garçon ba kota. En tout cas, vraiment, ils ont passé vraiment. Na komi na souka pratiquement na souka na lobby mingi. Ngana soki likama koloba na yaka devant la caméra. Je veux parler parce que c'est mon boulot. Yako loba, yako édifier pe batou. Parce que c'est mon boulot. Et ça, moussa na ngana pona soto moni lelo komo rezo te kana communauté congolaise to koleka. Na baki lelo ngamo na leka devant la caméra na kobenga invité te na lobanga imoko. Botika touro na otanga kombo na bino. Na otanga komba ba PD ba yeba na bango ape officiel tala ko esa caméra na boy ke bazwa image ba ke laksa ke non plasma atangi komba ba PD mais ça passe yo papa ozo sala moi sino boza femme non mais papa mama kuno bimi mama akoto bimi papa mais finalement oza suna bo kundu ba bo pikili ki bo kundu ba nzoto e oza susuta quand on te fait derrière, quand on y a au salaire, mais au salaire, en tout cas, mais ça passe. Donc, na rage moko, ya makambo mbele na biso Jobura bakomi bongo. Na ebite sko basi balinga banani parce que mibali mingi bakomo koma ba PD. Mingi pozo mona ke no amso mosali na nzambe me PD. Pour nini? Non lo bate pour na lo na suki. Na ba lo na boira basi no boira mibali te parce que sona mina tanga mobile ba yo suspecté o azala PD. Mais mobali moko na otanga izaka boss na ngai Raf Ngindo. Mobali moko na otanga izaka Adams Kunda na rata Zerix. Na rata Zerix kuna na Carlos le grand Jogo ne na rotanga kombo. Bango moins bango bazala bango mibali ba lenda. Babi chamala les citoyens se doit na rata Suez ya lenda na ya mobali. Ya za mobali veut dire Olivier Kapinga de game aza mobali. Balbi Chetina Pretoria ya za mobali. Alenda Rodrix James dans la Cape Town kuna ya mobali. Merci beaucoup, merci, c'est déjà la fin de mon émission. Merci beaucoup. Donc émission na ki kaka pour le belaka sujet to le belaka ba sujet et belé vraiment merci beaucoup à Patrick qui est à la prise de vie. Un grand merci à ma maman chérie o abote la bino place manabino ya mwindu babi moi si ya mwindu ya monene babi ciment terrain finissable babi stroboyaka. Merci beaucoup à vous. Donc numéro ezan bozana pour ça vous benga bo participer dans ma mbokomi oyinda na jobo. Vraiment je suis là. Merci beaucoup. Bye bye et à la prochaine.